casser la tête. Pourquoi? J'avais les télécommandes et j'ai regardé le film et il avait dit je veux voir elle t'appelle. Alors je donne les télécommandes mais je savais qu'il voulait changer pour regarder. Et je voulais pas. Et il voulait. Alors c'est pas pourquoi tu l'as tapé, Alfred? Obétier pourquoi? Obétier pourquoi? Non, obétier pourquoi? Hein? Obétier pourquoi? Obétier c'est quoi pourquoi? Hein? Non, 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 Alfred. Bafinga Kayote. Hein? Bafinga Kayote, dis-moi la vérité. Bafinga Kayote, vraiment, vraiment sérieux, Bafinga Kayote, Alfred. Non, 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 Alfred. Imbécile est l'axinine. Imbécile est l'axinine. Hein? Osana Moutouté, t'es la bonne, hein? Regarde les enfants, hein? Tu as des enfants quand même. Et ça qui doit quitter? Non, faut l'ormiter. Et ça qui doit quitter? Et ça qui doit quitter? Le banane. Oh, mais ça, moi, la maquilla d'Engoana. On lui va bouquer les bocaux. Hein? Et ça qui doit quitter? Sors ici pour regarder cette nez. T'as la maquilla, Alfred, t'as yomoko. Osa moubalité, Seigneur Jésus, hein? Moi, je suis recherché quoi dans ma vie, hein? Yo, l'obaki liboulou est au kota. Au kota na kacha liboulou, yo, hein? Yo, kota na kacha liboulou. Au kota na kacha liboulou ici, Alfred. Oh, yo, so panza panga ku liboulou. Yo, kota na kacha liboulou. Hein? On met à moi, na boy. Comme ça. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. On met à moi, na boy. Asalioni. Hein? Asalioni no chama kila wenande longa mwana. Olingo bouke liboko. Pona lobi na obongo imbécile kaka. Yo ma finga côté. Ma finga côté le frère. Vous voulez me casser l'épaule alors j'étais fâchée, je l'ai dit c'est moi imbécile. Omoni? Omoni ba mankima ezangatina. Oza tatate na uchi koloba no akala mingi te na uchi koloba na yo. Na uchi koloba akala mingi te. Oki kozala tana eloko wana ki papa te, hein? Soki batu bavandi kaka mulimo mabe. Osala eloko ebebi na ndaku. Eza mutema na yo Alfred. Mutema na yo eza bien te. Mutema na yo eza bien te. Hein? Ça veut dire quoi? Regarde, ça veut dire quoi? Mutaki oza tranquillité. Hein? Donc il faut bien surtout ça dans la prière pour na yo. To priaka pour na kanda na yo colère na yo zanango. Hein? To priaka. Donc yo ki oboma moi no so biso to zate. Osa papa te, et ça la marathon. Tu penses même aux enfants, tu penses pas. Ah, je sais plus la télécommande les gens n'importe cité, télécommande les gens n'importe cité, télévision que donc même qu'on boit tango. Shalom. Tozali awa nanda kwa toza famille. J'adviens. Tozali famille awa, toye awa. En tout cas, otomonaki na vidéo lobby eza ndengwana te. Donc biso tozali ba famille. Donc moi nazaki likolo et puis kamwa likamo sama moi na tutanaki eza te ko otomona vidéo na ndenge zali nango. Ezara bakanda en tout cas yango ete tozo senga bolimbisi ba onyo so ba monaki vidéo wana bazocha ba faux commentaire na vidéo wana en tout cas to lukanini ke to pelisa moto te po ezate ke bomoni vidéo ezaneti rando ezali kambo rando te donc eza famille a rando te eza famille a rando te eza famille a kimia o maman Najat mwana bomona ki lobby o bozomona bocha ba commentaire moko kede bo kande zala nango ke place ba bazala kande zala ezala ngo kande zala ki mais o bomona vidéo eza ndengwana te ezate ke bokom ça oneti rando moko boye bocha ba commentaire moko en tout cas tozo senga beskize en tout cas awa pour mambolega en tout cas beskize en tout cas na opesa noko ya mwana a confirmer
Azalia a confirmé. Bon, en tout cas, bande cognos surtout. Bande cognos surtout au sengi besquize la biloko elikaki. C'était un simple problème. Moi na bazalaki na sena papa nae. Ba mikolo bazalaki na likolo. Tango mwana moi erreur salamaki mwana ke papa la salineta la mwana kimi a tout ani na escalier après tango balole la ba para maman kiti sans kotuna et puis voilà ezaki na okanda lokola bazali na ba problème na ba mususu ezali no kanda et puis bozula onde bozula ngote en tout cas to sengi beskize bele bande konyo surtout bo limbisa na oeleki Alfred c'est un garçon doux, docile et puis vraiment sur le kitoko. Bolimbi sabiso na nyoso elekaki awa bala siba to kosala ngo susute. Ça va Alfred Yewana Zaliawa. Azali papa, famille. Aza papa, auto dans la famille, aza papa. Donc, tout type d'explication, ma camunègue les gars qui lobby. Désolé, moi on a peur à témoigner, bah s'excuser donc. Bon, comme ça on le colle à ma cambavi, désolé vraiment, bolim bisabiso. En tout cas, Kimia na Yesu Masia, na biso nyoso bozoyoka, na banda kuna bino. Merci. En tout cas, merci en tout cas, maman na moi na Zalia donc Rose Wané. Donc c'est bon quoi. Donc c'est bon. Papa yeyo, papa Alfred yeyo. Donc ils la randoté. Pour tout le monde va commenter bozo chat, tout le monde va vivre comme belé à la randoté. Donc ils ont problème ya famille. Et ça l'a mis déjà dans ndako des problème comme moi gaffe moi salama qui mais en tout cas to suis ma revenir sur bon mon ngote ko likambo ya grave be comme neti rando beaucoup mo va commenter moi en tout cas eza bongote oyo mama yeyo mama na mwana yeyo ya zalenda ko matamuke mais siko ça va donc ça va Salut bijou ma boaka ça va eza bongo eza likambo gravité viens ya likambo gravité ye nga nazana mwana ye pe nazana ye beaucoup mona nazana mwana ye yo donc eza eloko moko eva mais esili déjà famille biso to na kimia tango nyonso do mwana ye yo omona azana rovimba te nyonso esilaki déjà donc pardon là dit pardon loba dit quelque chose ici dit ça arrivé. Déjà c'est fini, c'est pas de l'oba quelque chose. C'est fini. L'oba na tout anaki. Ouais. Na tout anaki. Dis en français. Je suis cogné. Ah, cogné, c'est bon. Dis pardon papa. Pardon tonton Alfred. Ouais. Bon.